Mais tu n'as personnellement un problème. Selon Badir Nabango. Parce que quand tu es pasteur de la foi, je crois bien, pasteur de la foi, il a la même parole. Alors, il n'y a pas mais il y a un problème. Mais malgré ça, il y a un problème, mais aux autres, il y a un problème des actes. Aux autres, on a mis que problème, il y a un problème. Mais à vrai dire, problème est bango mi balé ba wela ka bango de ba yibia. Sauf que lelo ata muta moni que soit il ne pas quoi qui na moi le ba moko boye o ya le ba qui peut-être oublier ça qui est. Donc lodi alindi ça que lelo rolindi ça ta commission grave et comme le la abonné na tout le monde a fait frère bungana kadina kolingana ndeni kolingana ka bezo bino moni o atalaki na moto songolo akomina moto X alobona moto X akomina moto songolo donc vous tournez kaka wana pour savoir que moto peut beaucoup à la mariée je suis déjà allé c'est bon moto va marier à l'une pour on est tabanya na bon on va célibataire on est marié ndeni bo place ni ba balingana te attention que na armée za ka bango ba soda balingana ba bango na bango alors so que vient na comme na ba ko ba comedy ni bana ba sex te alors bana ba sentiment te alors balingana to za mwasi za mobali nzelo katinga za gunanga soka lingeye patala atiku ele kati ngapena lela babuya balingana ole mal te mali ok mal tuka ele mal ele valise exact mokonja ba mama mutapesa nga vie de loin to tourna eloko moko boye nazala première dame na ye to za bambanda ngai zizi nani Zuzi, vous avez une amie Raessa, na Irsil Fouchang Black Light, donc Nazaki moi c'est à Liboso, donc c'est pour vivre de loin pour repérer sa valeur à première dame, on a bien un mot de maman. Fondation Colette Nzinga, Enzana Production, organise spécial mois international de droits de la femme avec la diva Milia Bell. Live en Suisse, le 8 mars 2025, de 19h à l'aube. Balobi, Suisse et Koningana. Ba maman à Paris, il y a Belgique, il y a Allemagne, Suisse et Mobimba, Boyato Bina Barumba avec maman Biliabel. Namle Salamate Bandeko, na salle de l'étang. Balobi, il y a qu'à réserver la place de la VIP. La place, et Zadibongo limité. Balobi, Barumba Otokopina, Nane Bina Mate, papa, maman, Tobi Matoya Kopina Pona, mois international des droits de la femme, Touyako Sepela, spécial mois international des droits de la femme, na Suisse, Nane Salamate, pour la première fois. Maman, Fondation Colette Nzinga, Azako Sepelisa Biso, et Longona Nzana Production, Nanya Kozanga, salle de l'étang. Chemin de l'étang, 5, 10, 37, étanière. Balobi, spécialité, sous le haut patronage de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Balobi, bango pe bakozala. Balobi, bakozanga te ekoyinda. On a réservé au Bengi Bisso 0041 77 93 11 882. 0041 77 93 11 882. Réservation de table VIP. Et ça est limité. Et Koinda. Avec maman Biliabel. Somo. Solution eye. Deko ya Kinshasa. Tunanga indini o. Pona ba problème na bino nyoso. Oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa na pine korpa, et pas ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser ma solo. Bota la bino moko, ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact nédologie, bazo bete ngoma partout de façon que engenga est comme propre. Awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ni mela ngai ke soko na awa
à travers ba produit basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge osombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na banorme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boyoka communication tana de service awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine corpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis toboma bapine na bameshe bameshe elingi oloba onatisi ete mbamo tolongisi totie meshe na ndenge système ya mikili bana po to bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala biso c'est pas comme ça mais tosala na bademonte pine la machine à pine za kuna ba démonte pine et remonter pine remonter pine gente robe baté je saka na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki dizana Kinshasa boende zalaka keyo. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public. Et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, avec du public. Et cela d'abord Afrique, Amérique, Europe, Asie, avec du public. Kikunaga na zaku ya biso Kikunaga kilema tukindiko Kutala na biso Aviti public Kikunaga ku kilema tukindi Kililundiku Isande fe Kililundiku Tukusipila Nimukupi Oyepinega aviti public Epindaga Kamisise kwa komedien Kikukumo Avec du public. Didier Masuki Avec du public. Chez Didier Masuki Avec du public. Didier Masuki Avec du public. Mesdames et messieurs, nous sommes samedi 11 janvier 2025. Vous nous suivez de partout sur Avis du public télévision. Merci Nabino Boza Ebele vraiment. Nazali na sengomingi ya koyeba ki Boza Ebele. Ya kolanda biso na Avis du public télévision. Na kolanda sama bosenga na bino ndenge bosenga ki tozu la bino ba baoba. Ba figure emblématique ya cinéma, tout pour ne pas dire de la cinématographie congolaise. Et donc dans cette alliance-là, nous allons continuer. Les autres, nous allons se retrouver na avenue Colline numéro 21 na commune Yangalema, la quartier ma campagne. J'espère que bateau baebi déjà à partir déjà à adresse baebi et pas yana nous allons se retrouver. Mbote na yo il y a Didier Masuki. Depuis la Suisse c'est place zone na biso mbote également na Jenny Bunani de mon cœur. Oyebisa kingai olingaka invité na biso na boina tanga kombo na déjà. La lingi die donné au kitatangwa ko angolakisa ya bato nyonso tout bo mona déjà. En tout cas merci Nabino Bozali ebele na bosanité la grande équipe technique ya Avis du public télévision bino ba ebolinga kabiso tikana informé Nabino que ça fait 16 ans que nous existons déjà le la média public na niveau YouTube mais aussi dans peu de temps en attendant siège Nabiso si la tozali ko basculer na niveau ya TNT. Bonjour et bienvenue na bino bozo langa biso de partout. Invité bino mutu bosenga ki biso tozali basali na bino tosala ka mosala pona ko sepelisa bino. Et donc nous nous retrouvons ici et de donner au kitana bokasi boye akolakisa biso invité na biso azali invité à mokolo malelo ya Avis du public topesa imbote. Bonjour et bienvenue na yo mama top. Bonjour journaliste et Avis du public, papa Adji Lokombo. Papa Adji Lokombo. Bonne année. Bonne année na yo maman. Merci beaucoup. Bonne année na ba téléspectateurs nyonso. O balinga mama top surtout ba fan na nyonso vraiment bonne année 2025 na banda kuna mungu fika bozwami. En tout cas na lingana na pesa ina nombote nzambo azo pesa ngape na bomoy. Souffle de vie santé divine.
calme na kati ya nzoto nanga oyo asali pe lelo susu na se retrouver sur na avis du public et pas Didier Massoudi mobala mande fa pembe la salutation na yo bonne année Didier Massoudi ba bonne année nanga pe na yemoko papa na biso Herman Asele là où repose le cœur de maman Ornella Asele na bana na bango to bibongo Denis Lize ya Lolo et puis Junior Asele le cadet en tout cas na kati ya Brazzaville yango wana ya bino moi c'est mokonzi ba bi leader moko na kati ya Brazzaville voilà. Très bien, Maman Top, na sepeli ko yamba yo na plateau Avis du Public Télévision. Merci. Ça fait un bon moment. Autant les bandas qui j'espère que mbala liboso le kana Avis du Public Télévision. Bato basenga ki moi trop. Bato basenga moi trop, bato vraiment bato ngisa ki na ba numéro na biso ko pesaka. Mais aussi madame nangai ko bona Jenny Bunani, qui azo Jenny Bunani. Jenny Bunani, la famille Bunani mobimba balinga ka. Voilà, na famille Bunani mon baba belle sœur, ba belle-mère, ba donc ba salutation na bino merci. Bato lo basenga ki biso. Biso biso non 2024 ici to bani 2025. Est-ce que na cadre en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'artiste 2024 et les et puis 2025 on va aborder en ligne. Bon, pour Bakamieux, c'est le cas bien par la grâce de Dieu, d'autres envies. Très bien. Voilà. Le reste, ils ont tout le monde a futilité, hein. Voilà, la futilité, mais il est cas qui n'en bien, parce qu'ils ont battu les choses, tous en bonne santé, tous en vie, où ils ont vraiment un motu, là pour un motu. Donc, dans le bac 2024, il est cas bien, et puis tout côté qui 2025 bien, et puis dans le Hollande Zambie, toujours comme en 2025. Toujours comme en 2025. Maman Top, kilo mboka. Maman. Maman. En tout cas, Maman Top, ils ont nous combo au temps on a bandi, nous sala nanga ya, tobane ko saba feto mu banole kanaka gana pesi problème kindi bambote, bonne année na yepe, tout ça ba feto mu 25 minutes banole kana chaîne araga, mu tapesa nga batizanga kuma Maman Top, ça papa na biso ka diombo pe personnel. Voilà. Mokonja ba mama mu tapesa nga vie de loin. To tourna eloko moko boye. Nazala première dame na ye tozala bambanda ngai Zizi nani Zuzi tozalaki na Miraesa na Irsil Pechanga Black Light donc nazalaki mwasi ya liboso donc c'est quoi vie de loin pour repérer nga valeur à première dame on a benga mokonja ba mama donc ngade nazali mokonja mama Alpha Bokoli pe na pesi mbo théâtre aussi ko moi c'est azanga génération. Moi, dans la génération, ils allaient Doudou Soupe. Doudou Soupe. Artiste amoureux Doudou Soupe. Salutation à eux. Ils ont tapé ça combo moi si azanga génération. Moi c'est azanga génération. Mais bandeko nous surtout balanda ou bien encore comme Maman Top. Kilo mboka moi génération. Est-ce que votre nom, le nom familial, est-ce que vous pouvez dire ça bandeko va éviter ba ibalelo? Nom familial nanga ezaka Thérèse Wato. Do babotanga Wato Salama Thérèse. Wana kombo ya papa nanga wato pe ya sonam o babotanga na maman nanga Marie Zabibu o a envie je crois bientôt là na ko bana pe ko présenter pour bato ba ibate que maman nanga a envie déjà na ba fête ya wana ba veiller ya fin de l'année déjà ba msupe ba découvrir ki ba monaki donc ezaka Wato Salama Thérèse. À profiter sur mon communauté dans un eloko identitaire. Très bien. Wato Salama Thérèse. Voilà. Est-ce que Maman Top peut m'expliquer quand on dit moi la balinga kayo ba fanatique na yo abiso ba total ka to benga kayo ça fait combien de temps ça musala et puis quel est le nom ya groupe o ya liposo banda pe kombo moto na makao na monde ya théâtre nga monde ya théâtre mutane mangate nga moko na mimema. Mais nazana pièce on a sepelaka nango et pas groupe sans souci place na banda pe asonam na banda masolo na groupe sans souci et ça te que mutamema ngana tala film liboso quand est total ba TV liboso à télé na Hollande théâtre mon sans souci va sala pourquoi je suis fazer alors muta et patanga connectanga vraiment à localiser vraiment pour ça au théâtre za fololo Agnès na pesi mbote idole na ngai wana ndingi pe na kenda ka peka ko banana groupe sans souci ndingi kendo banana groupe sans souci très bien mais bonjour quoi dis l'élève fololo il fait exactement 9h35 minutes et après on sonne à 7h30 j'ai dit dehors d'abord ce n'est pas ça l'uniforme. Les ports d'uniforme, s'il vous plaît.
je comprends de tiens. Nanda qu'on a dit sur ma folie, la fille unique. Nanda ça va bien. Papa, la maman, parce qu'il y a une classe boy. Il y a un problème, c'est qui? Et toi, tu préfères des études? Courage, hein? Maman, il y a un règlement. Le port de l'uniforme, c'est bleu-blanc. La blouse blanche, la jupe bleue. Et d'abord, ce n'est pas ça l'uniforme. Mais ça, c'est quoi ça? Vous vous souvenez de la classe, bijoux, rouge à lèvres, tir-cils, ma puta. Comment? Ça, c'est quel comportement ça? Mais c'est un professionnel, ça, ou quoi? C'est qu'on a un problème pour le verra pour le lot. Vous avez le courage à rouler. Courage pour être contact. Si tu es préféré, le malade de ne pas traiter un bambou. Nico. Le Rambo, il ne va pas traiter un bambou. Ah, maintenant je comprends. Courage et contact. Ah bon? Ah, maintenant je comprends. Courage, Yozo, on a préféré des études, des ennemis, préfère Kamatayo, Bokende, après 2 jours. Ah, maman, yémo, pavillon 8, quand on s'en va. Mais c'est préfet, tant à l'aise, le problème n'est pas bon. C'est les individus, mais tant à l'aise, comme nous, nous, tout matin. Lelo, est-ce que vous allez na reproche mon composite qui au sala na monde de théâtre parce que Kota la lelo ndenge makambo ezali kota mola on va surtout ba plonger na piscine ya Njunzingi. Ça pour vous allez reprocher nini exactement na makambo tali penda théâtre proprement dit ndenge ezalaka. Njunzingi ya mabete so Njunzingi ya laité mais théâtre congolais kufa. OK. Pour ba producteur no so balala na bango. OK. Ba producteur to yeba ka ba arme lourd, ba major Bisadidi, ba Alpha Bokole, ba Rémi Kilola, ba Ivan Lukoki, ba Zatel na ebili. Ba lala na bango ba Titi Kalu, ba Dinda ba to ba lokwa ba boma production, ba boma théâtre congolais donc siko bana na bana o bango bazali ko former. Très bien. O bazali former biso peut yi bisko ba mayele na bantu bité ba on peut banda ko koma boy ba on peut banda ko kena ngo boy ba on peut banda ko sala boy pe o to za na moto sani to se que ça théâtre congolais yango ba se que c'est théâtre congolais lolo to bengi yango nzonzi to bengi yango nzonzi ya Kikongo ezaki o ya uti na groupe to sangani to sangisi ba mayele ya bisika ba président o ba sangi ba cadre biso to pesi le meilleur et puis population amoni le théâtre congolais moye ko fezate ezo existait-il là il s'appelle Wadon Moutasia depuis la République fédérale d'Allemagne il a commis la kinga motuna mokona tunayo alobi ba le mutocho lo ba tout à l'heure hors caméra ba artiste ba comme on a réputation moko moins compliqué mingi comme ko kindi Angola okenda penza ko sala ni na Angola bon Angola na ke une fois so ba lobi mingi non na kenda une fois mais na umelaki très bien ouais na kenda une fois normalement artiste il faut tambolaka normalement vie artiste wana oko sa déplacement OK Goma OK Lubumbashi Mbujima et tout ko kepe Brazza ou kepe Angola donc eza ma bête mais na kenda une fois mais sauf que na umelaki na kenda kana cadre ka ke na artiste na cadre ya kotambola ko visiter pe mboka ko kutana pe na ba fan nga peut-être o balinga pe ba mona nga de vie ba mona nga pe ba pambola kinga na o esengela ba pambola nga pambola ki na o esengela ki ba pambola yo ça fait combien de temps en tant qu'artiste vous allez dans le monde ça fait vraiment combien de temps nazo que 33 ans OK est-ce que vous allez toujours dans groupe vous allez en groupe toujours ya moto vous évoluez quand ba Njunzingi tout et nazo indépendante vous êtes indépendante j'espère et vraiment quel est l'avenir ya mama top na makambo mosala wo avenir nazali komona ngo ndingi na okubana ngo kaka na okubana ngo jusqu'au bout est-ce que vous allez s'attendre encore na succès nazala déjà un succès voilà pourquoi na tout le monde na koyeba est-ce que succès boujara tezaka wana très bien wana wana moya ko wanga na ko ezali vraiment bosolo même bandeko bazola ndabiso na succès zaka resila na ngote na kenaka nga ce qui au-delà ndenge nini te nazana ka wana na poste na nga ka wana très bien succès ezali compliqué kenda ka izunga quand même mama top azali ka wana c'est quoi les secrets secret za ko yeba musala na persévérance linga na musala na et puis la patience très bien patience na persévérance yango moni et ça l'absolulo mais tout ça sur encore c'était to la na mutute to tala pe mutute tala o kuna ta kuna nda komi bo ti o beba o bunga nzela
Très bien. Kindi nzamba omema. Très bien. Kindi nzamba azali komema oyo tozali kolobela ezali bibliothèque. Plus de 30 ans de carrière Mama Top toujours na musala oyo soki azali koloba makambo yo tozali kolanda biso na vie de public télévision soit stylo na papier okomaka. Lokola lula ka musala na ye omona ba secret nango pamba te succès kendaka ezongaka. Mama Top plus de 30 ans na service ya musala oyo azali ya ko éduquer ya ko tambola ya ko lakisa lolenge ni ya ko tambola musala oyo. Motuna moko ezali ko elanga na mutu Mama Top ce qu'il faut ça la parallélisme la époque oyo bandaka musala oyo vous étiez encore trop jeune vous êtes encore trop belle aujourd'hui et vous étiez encore trop jeune. Très bien, vous avez commencé trop jeune. C'est pour ça la parallélisme. Différence c'est nous mon époque la bino bandaka na époque bandeko pe babanyango lelo bata trop jeune lelo bandaka. Différence c'est ça na niveau. Différence c'est ça rara lelo théâtre tengami muke. Par rapport ndenge zalaka en tout cas on est comme to beto to wanga na ngote ubete to tengami sa maloba te théâtre baby. Na vrai sens penza ya kolobela ngo théâtre et baby. Nga na lobaka souvent pas problème na théâtre zamba liboso te. Très bien. Tozala na problème dès le commencement. Tozala pe ko swana, tozala pe ko mabinemi, tozala pe ko bunda, ko bebana, ko fingana, ko tongana, ko sala nyonso mutu asala ka tant que être humain. Très bien. Mais to bana ko songa to bi que toza famille. Le linge sale. C'est l'avant famille. To bana ko songa mato ba 26 bino ba te bino te loko boroti kapoto a famille, toza biso so famille artistique. Les amabe ozana muninga makabo jende ngeni omona pe to yokani eleki nango. Mais sauf que lelo ata muta monike soit inde kwa koya ki na mwa loba moko boye oya loba ki peut-être est blessé qui est. Donc lobi alimbisa ki lelo ko limbisa ngota komisi yango grave. Et comme le rôle aboni et comme le rôle na vine na batonga ete et comme le rôle na vine na basala ye mabete donc alingi alati salikambango forme moko bo aller po mokili tango ko bima po na ni to ko bon po to yebike so na siki na likamona na bimi na ngoko na ba ofinga ye. Alors le quoi to côté pe na jeu wana na carte on a biso pe to ko mobeta ba carte ngwale or au lieu to bongisa to baby si disusunde davantage or so to mona ke musala biso batu o ba sala ka yango te bango ndi mutu ba ko ko kele po ba tenga misa biso so to zai prudent to ngato zo sabatona na nzela makambo dinga s'arrêter to ngato arrêter hémorragie wana mais le roi biso pe to sepeli na jeu yango to côté pe to plonger le souffle na kati ya bêtise yango nde to sungi siko penza musala etenga malisusu comme il faut. Normalement artiste face à la émission pour la promotion na ye. Normalement faut artiste à ça la émission pour la promotion na ye carrière na ndenge zokene. Mais na mboko na biso comme le contraire. Ba émission to koma ko banga to ato le bima bete mutu mususu a ko interpréter na ndenge na ye po ale bato mususu pe a vérifier te ala dika nde mutu alobi eza bongo ale ye ka continue na kati ya carte wana po je wana déjà et salani et beta en tout cas na lo bana bande ko so ba comédien to côté 2025 nous avons ça l'option na ngolo lisusu so biso pe de notre côté to ko ça l'effort tozong sa théâtre ndenge zalaki so to linga talelo tozong sango so to linga talelo amour o tozaka nango ezonga kitanu kaka ya kozwa décision ya kotelema pe ya kolobaki non fini la récréation wana ezali maloba ya Mama Top ngana obinga bibliothèque soki moto asali plus de 3 décennies na musala wana certainement vous aurez quelque chose ou vous aurez beaucoup à apprendre et donc makambo azali ko binisa monoko na ye et il faut baïba surtout basala même musala na ye même vous allez plus jeune pas maté moko banda plus jeune il faut quand même tirer attention au comme comme azali koloba tu robeta tout à l'heure l'isolo ba producteur balala ba producteur basila est-ce que vous avez un producteur moko particulier depuis au travail na ye atika au penja ndeto ba linga la tika on a défaut ou qui ceux qui a bengo même na butu faut travailler na ye et puis quel est son nom Basé Billy. OK. Basé Billy. On a travaillé dans la Major Bissadidi, un PC Mbouti, Bissadidi, la salutation. On a travaillé dans Alpha Bokole, on a travaillé dans Rémi Kilo, on a travaillé dans Arme Lourd, on a travaillé dans Titi Kalou, na Ivan Lukoki, donc ba producteur muso ko tili loto solo là na très bien. To ko manaka na WhatsApp, to pesa na ba mbote, moi même na ba groupe net ya NTPCP baza, na mona Arme Lourd na kati na PCP mbote, Major Bisali to solo na privé, to zala ye ko to
ndo ya biso penza alpha bokoli so ayena kin to beto to salaka ya defa to komanaka donc baza ebele en tout cas soki bango bazwaka initiative wana te ya koloba ke no théâtre na biso congolais to bimisango na monde peut-être lelo biso pe vraiment tonga to zaka local tonga to suka na Kenya wa ba mona ka biso ba biso mais grâce ya bandeko na biso wana bandimaka ko telemisa culture na biso ale ba memango libanda mboka yango lokola yango tile po baza modèle bango baza modèle biso to landi lelo pe biso na biso so to komo sala ba théâtre to komo ko teka pe libanda mboka eza po bango baza modèle toujours landa toujours modèle na bango pe ba monument na biso ba papa auto respectaka na ba mama to respectaka makasi na takaza na pesi yombote na profite na sabino na talo muke ozu parcelle na yo na kimpoko kuna vraiment ba mapango zoteka ma 20 sur 20 au bengika mama top na numéro na ye ozui lupango na yo 20 sur 20 au sali o kolinga badinga na bino bana poto misusu na moni batongi bazotonga ba appartement misusu ba otia la place na bango ba ferme misusu bazana ba projet misusu baninga ba sala place o batu banda na poko de moi ko mela moi eloko côté kuna na biso bino à la longue to beta le solo kuna to babi so to yebaki pendenge zana makambo zo sala makuna bakotonga na kotonga zo tonga makuna. Maman Topa Betty Mololo. Maman Topa Betty Mololo. Allez, je profite également de l'occasion pour nous connaître la bande de connus, surtout au Bolina Somme 35. Il y a Maître Chris Cicéron Bakouma Boufaya, pas de document officiel, les alliés déjà. Qui m'a ban son tour na avenue Ngungu numéro 158 la quartier Diallo na commune qui ça pour nous ba carte pas bâtir alors oui ba avantage les alliés et rien que kaka ce que vous allez membre ya Somme 35 maman top tous na auto kayo au petit solo ya ANTPC. Est-ce que vous êtes membre ya ANTPC? Oui. Bobeko ilobini exactement parce que récemment vous avez comme un gros niveau ko ya kia ali kamwa présidence. Pour solo là qui na président Massoumou de Brendé na pesi mbote à trop après ce qui peut biso piano mais tout capé sont des cloches na yo. Bobeko ilobini pour que muto accéder au niveau de présidence ya ANTPC. Tambaté aux alliés membre ya ANTPC. Président Massoumou na pesi mbote na président na biso. D'abord, président Mansour chaque fois a bêté à CTP à l'Obaka na biso, na ba réunion bêté na ba masanga o isengela kokutana alingi unité. Très bien. Unité, amour. Balobarabi neti bango baza ba modèle o biso tozolanda. Abi na époque na bango makambo ba mona lelo ba mona ngote. Ezala pété exista pété. Je crois bien ta maman na biso bomengo na pesi mbote, ba maman na biso ba monument na biso ya monde ya théâtre. Bah aleka aloba azope sa conseil en tout cas franchement neti nga mama top na olbata biso pe to yaka sima na bango makambo ezalaka na ngote très bien comme si YouTube mutaye na makambo so na okina wana mkuseka YouTube mutabebiseli biso théâtre YouTube mutabebiseli biso théâtre est-ce que vous avez à disposition malgré ANTPC ezali malgré makambo surtout ezali vous êtes toujours divisé vous assurez que yango les okimi ça ba producteur na musala boyo okozwa ba disposition na côté na yo za yo monte ndeto za bende to uta pa ba parents ndeto botama moto mutaza na éducation na uta na ngo pa ba parents na ndenge yo ba parents ba éducation peut-être nanga eza différent très bien ozo comprendre éducation ngana za na ngo peut-être eza différent na yo c'est que soto kutani poto lukato sangisa ba éducation ngo ebimaka eloko moko ezozwa temps alors yango mo na bi kitanu ya kotele makaka toza pe bato to baka chaque fois to ba chrétien to sambelaka or un vrai chrétien aza muto abanga nzambe pe to sambo nzambe nzamba sengi biso bolingo ninga muninga ndenge milingaka siko biso tant to sala ba division to la panaka to sola teti liwa to la panaka wani nini nanga obo to za bandeko mais siko tant to za na bomoko wana te. Est-ce que tu es catholique ou tu es chrétien? Je ne pense pas. Fruit à chrétien, ils ont amour. Fruit à chrétien, ils ont amour. Il y a un autre baka. Tout le monde de la ranzamba sur la biso théâtre zonganeza. Au moins ce cas comme que zongane to zalaka. Mais ce force nous royal sur le monde. Il y a cinéma na biso. Batba okam. Qu'est-ce qu'il faut selon vous? Donc vous avez la qualité tout où est ça la fierté na biso. Merci beaucoup. Il a papa nous to soutenir yo à 100%. Papa nous ana mbongo. D'ailleurs yo le bika ko lo baku tout que yo to bala yo lo mo ti ata enkate. Oyebi yo to ça la plaisir na mwana. Non na boyité. Oyebi ko bala ezambongo te.
libala ezelo munene. C'est ça. Nambongo yo za na ko za. Na boité. Na boité. Eza mbongo te. Azu éducation za nango wa. Voilà. Azu fiancé. Ce copine na wana. To yebi non, to yebi éducation na été. To yebi ndenge akolelité. Omoni mon kanenga ya. Mwana na biso. Bino basi bolobaka ndenge wana. O nazoloba la kutu te nazoloba la ndenge. Batista. Libala eza pona mbongo te. So pona mbongo. Na ko balulata basi 50 lelo. Te, tikana lobela moi la vérité hein. Vraiment. Parce que ça engagement monene nazo pona vie. C'est difficile na répondre ngo. Selon la vie na yo. A vie na ngezo zalaka ke to zonga. Tozonga to mizongisa bisusu nde tozalaka auparavant yango ka onga na okikoloba à part ça na neloko na yesa mto pour tout le monde aza conscient ou consciente la décision to pe na oyo ya salaka pour moi na mutu azate tozo biso sur la responsable ndamdala ndako na ye na adresse na ye na makambo na ye ozo comprendre donc ngana oyebisaka nzambe asimba mitema ye mutasondaka ba rein na ba cœur asimba mitema na biso asonde biso azongisa biso diable ayebi ke so to yokani tozongi boboko force moko eza wana donc yazalaka na po a séparer po tozalaka faible nde toza. Très bien. Du haut de vos 30 ans, les plus de 30 ans de carrière, on parle de l'homosexualité aujourd'hui, on parle de l'empoisonnement. Est-ce que c'est vrai? Makamonio surtout bazali kofunda na monde ya théâtre. Bon. Dans son avis existe. Très bien. Mais toi, on a na moyo yo, Bible jo ba malheur aux habitants de terre. Au diable a salini a Kiti. Diable le banda ba Kiti na se a biso, tozaka bato photo to senga Saint-Esprit a fortifier abiso, a pesa biso mayele, a pesa biso makasi, to longa ba makamu suso bonzo to ko longa te. Bon, en tout cas nitinga. Banda na bani carrière na ya théâtre. Très bien. Na moi na comédien a kufi na poison te. Nga. Na mona na comédien wa kufi na poison te. Mais ko zala na poison et que batela ke poison oui. Na yebi moto batela e poison qui n'a pas besoin de traitement abika. Mais ko kufa na poison na mona na nute. Na monde ya théâtre bon. Surtout que na ba makamu na moto soka zo sala homosexualité wana aga na conscient na liba na sala so na lesbienne na ibele na sala. Très bien. So na PD na ibele na sala. Vous comprenez? Maintenant qu'on partout le banzambe était wama. Partout le banzambe était wama na ba bis, na ba radio, na ba TV, na ba partout, na ba mitu kale zozo. Ata na kati ya mutu kana oso ko che radio o kale msu le banzambe était wama. Donc wana ezali kambo kutunga na ngakota na ba détail wana te. Déjà mutu so biki na Sodome et Gomorrhe nzamba boma mukili pona makambo wana. Donc bablo kona ba détail ya bato wana za vie privée mutu na ngapia ko kota na vie privée ya bato te mutu yemoko mukola kozwa décision to ngona mususu bango na za PD amuni ke lena za sala mabina sanina bongo ma ayambi Yesu gloire à Dieu. Donc voilà ba empoisonnement na niveau ya théâtre yo mona na nti alors que on accuse maman notre lo bakaka les accusations te metolo ba balzoloba qui va mon maman top à trop réticente plutôt à ça beaucoup plus yemoko a banga beaucoup plus de poison alors que yemoko zo témoigner que te na banga poison te. OK. Na banga na poison te sauf que les comportements nanga na kola na via ba camarade. OK. Na kola na via camarade nga na zaka boy. Na za ndé na ba collègue. Surtout si musala na biso to ça musala bien to si lycée je rentre chez moi. Na ngala mututo ko to ko bon. Après tournage to que no aptoke to vanda na terrasse mo azate. Azate. Nana été. Vous êtes que on a zo banga to pe. Est-ce que ça na différence ba âge ba génération? Est-ce que ndenge au série tu sara ndenge wana? Est-ce que ça fait par peut-être aux autres se sentir que yo mo mukolo par rapport à basoso et ça pour na mukolo ba théâtre no sauter. OK. La tête va mukolo pe bazate. OK. Sauf que ça ba discipline nanga. Ça discipline personnelle. Ça ba discipline nanga. Et puis so na lobineti nazala na bango qui camaraderie qui par acheter ça c'est vrai yo ko za pe master ngati ça c'est vrai to vandi pe quelque part master il est qui na ngopeti et qui pendant sauf que ça la discipline nanga moko. OK. Très bien, ça va discipline à maman top. Allez, vous nous suivez de partout, hein. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Avis du Public Télévision. Je suis votre humble serviteur, tonton Alichi Lokombo. Na bolandisi ya posa na bino, ndé moni leo to se retrouver et pas ya mama top. Bino moko bozo ka ba biano par rapport ya ndé musala ezali ko salama biano ezali ko ya biso tuna ya biso biano ezali ya. Allez, vous êtes
aux États-Unis, il y a Guy Malala, merci beaucoup, on a fait Mbota trop, mais aussi depuis la capitale parisienne, Maman Bimi Bokolo, Maman Langaï Maréja, il a fait Mbota trop, président Wadol Moutassa, le président des Amis des Fall Bob Ndabi Afedem, aux Alliés, depuis la République fédérale d'Allemagne, au Lobaketo Tuna Mituna Papa Top, à Tuni Mutuna na Yopo Kibianonayo, et donc on continue avec notre monument, Tikatobenga Bibliothèque, Kambati Azali Bibliothèque, du haut des 30 et 30 ans de service. C'est pas donné à tout le monde. Maman Top Balobi na témoin d'intérêt bolingana kabino na bino. Kolingana ndeni kolingana kabino na bino moni wazalaki na mutu moko songolo akomi na moto X alors na moto X akomi na moto songolo donc vous tournez kaka wana sans savoir que moto musu tokoki ozala marié musu ko zali c'est là moto aza marié alingi pona alingi tabalingana bango ba célibataire. OK. Olinga marié ndeni bo place ni batu balingana te ata so ke na armée zaka bango na bango ba soda balingana kati bango na bango ba soda alors so yebe na ko na bakubo ba comédie ne bana ba sexe te alors bana ba sentiment te alors balingana to aza mwasi aza mobali nzelo katinga aza gunanga so ka linge patala type ile kati ngapena lela baguya balingana o le mal. Il y a aucun mal en tout cas. Oui, les mal, oui, les valises. Allez, c'est normal. C'est normal. Où est les mal, où est les valises? Voilà. Exact, tout ça des artistes, il fallait aussi quand même parce que où est les mal, partout ça se passe comme ça. Et ça la bon, même en avenir, même en voisinage, donc on doit aller pas au Morobo. Au moins, monsieur Dieu me remet na porte, il est le moi ma porte. Petit on a petit. Abandon au kangaï bout. Boubou so balingani eza bongo ya bongo ba ange kuti na likolo nzamba kitimbi bango misho ba yaka ba mona ba momi ba osokola ba ange OK ba bota bana milai ba kanana ba ange ba kweya ba boka ba otilelo likamala ba lobela ngote kolingana ya normal ya normal papa la ngona kuti gamba holo bate likamba holo bate où est les balles où est les valises les ali ya Maman Top parce que voilà ils allaient au bongo ils allaient na armée ils allaient na partout dans le monde entier même na bino ba chroniqueur même na ba journaliste même na quartier même par de wana ko toli gamala na ebite ba yebi ba na ba to poser question la ba yebi bango pe ba linga bongo. Maman Top azali maman azali na bana combien? Maman Top est mère de 5 enfants, 4 filles, 1 garçon. OK. Ouais, mère de famille de dans un 3 petits-fils nangai. Voilà. Mère de famille 3 petits-fils. Bah c'est bakoli. Bakoli. Naza meme. Oza meme. Donc depuis banda musala ti lelo komi meme ba ozaka na kati ya musala. Na kati na otika ngote ngana masumu to aka boy. OK. Masumu banda lo ba otika tika katenga na tika. Vous êtes toujours marié? Maman Top bon. Tobe gango célibataire. Toi célibataire. Célibataire non engagé? Non engagé. OK. Ce qui lelo mutamona ni kifa. Aza le bienvenu. Aza le bienvenu. Si le na avance pour na comprendre l'idée na yo. Ce qui mutazali évidemment il y a l'idée masupe yo qui motuna o edangi. Son bala mande fa pembe. Ce qui mutazali Maman Top azali. Aza le bienvenu ya. Aza fait des cités. Très bien, on appelle des cités et Lubu peut azali. Et Lubu ya ekolo. OK. En tout cas, vous s'abonner à Lubu ya ekolo chaîne à Maman Top donc Top Wato officiel. Vous s'abonner kuna beaucoup de recettes, toutes sortes de recettes. Et Lubu ya ekolo ndé ezakuna na Top Wato officiel. En tout cas, yo moni ko s'engager na Maman Top. Je suis prête hein, je suis chez moi, je suis responsable. OK. Prête à revenir. J'ai tout. Femme mariée. OK. Ouais, j'ai tout. Et Lubu peut azali. J'ai tout à moi. OK. Ouais. Tout à moi. Ah. Je suis là. Elle est prête. Azali, et Lubu Ezali, et Lubu télévision Ezali. Lubu peut y aller. Très bien. Maman Top Mutuna Moko, je crois que ça sera l'avant-dernière question avant tout Tikayo. Il y a pas de souci. Tout à l'heure, aux Azali, moi, recette nanga Lubu Rolamba. OK. Nana Lubu nanga na Rolamba le tala dide masuki makamba salinga. Très bien. Est-ce que vous allez me reprocher que les générations la sikabaye est-ce que vous allez concurrencer génération là que vous allez couper ça va on peut liberté ça la pamba te bino le quoi bibliothèque vous allez mais pas des camps les allez coco toujours ba clash bato vandi bazali il faut pas remplacer bino valablement et bazali ko kanaté et que bino que ba bibliothèque vous allez qu'est-ce que vous faites réellement pour que makamwana ici là. En tout cas, ngana yambara bango baza bienvenue pananga. Na pesa bango chance. Très bien. Même au pesinga rôle na moi yo aza soit nouveau ou nouvelle. En tout cas,
ceux qui va témoigner bazala penza cœur ouvert que non maman top vraiment après ça a chance à jouer après na kotanga kombo na bango pesa bato muso ba ancien muso au mona au PC peut-être nouvelle mora jouer na azo jouer na lingo tanga kombo na été très bien d'abord ko pesa mutu chance d'abord ko pesa mwana ya lelo chance mais biso to jouer rapena net nga maman top ba pesa nga chance pourquoi pas nga pena pesa ba o ba isima na na otanga kombo na je vais citer ton nom et puis na bana robenga yo à chaque fois pour kombo wana etikala pour so jouer pembe nanga sache-toi que au jouer na icône moko de vouloir ou pas ba oka très bien on comprend alors pour ba oka li suma kazi nga fona pesa chance na bana kotanga tanga ba kombo na et puis nazana ba comment dirais-je nazalaka na mwa ba makam na nga moko be nazalaka na ngoso na jouer na nouveau na pesa comme ba exercice moko boy français on a belana nazo bana baleki et puis nazo s'adresser na maman nanga bon naninga français on a te ubana na ndenge wana retirez parole s'il te plaît bandela bien so solo bana maman na yo il faut avoir ba manière ni noko lobela na maman moi c'est pas ton enfant maman hein libandi ko sauter avant yo zala na libandi na bible batama bandi baza ba Paul bazaka na mabandi eza yo te so ki na parlement okuta batama bandi boni boy ko mar c'est quoi ça je pense que on a les a ngoté olingiro divinga ici jilanga je voulais dire ceci princesse Nato et l'autre là l'autre voyou là il est où c'est un voyou tout non 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 le bama kama malamu na baleki ngai na kola na chaba suki lokola yo bongote et ça que mon absence n'a pas été désordre kota totalement. Alors je voulais vous dire ceci, une place bokindaka c'est ma maison et puis moi on a koyoka oyo ako osé ya okini kocha moi sinanga mal à l'aise. Je pense que ce jour-là bobo sanga qui nous a grand frère nadi et bon rappeler message d'azotika maman Zoka Azat présente maman toi tu es ma mère mais na lingi te oppousser ngai da comme aux extrêmes s'il vous plaît vous a maman na ngai na bolingo nyonso ki bo maman na zanga pa na yo te mano na sekla azo sekla na ngo atam kiti alors yo lokola maman na lingo déborder na malobate tikanga na sisa maman tikanga na sisa parce que et comme trop le colon a tiré bino même na ndaku ozoka les défis au bazo tula a na ndaku na ko beta bino bobo sa teke na banda ko beta bino bon pousser ngai na longo la sentir na ko beta na lo katata na za ko vanda quand même que ça soit mineur la ferme OK na lobi na bino boy ale ba pourquoi na opesa ngo tango yazo ko pratiquer ngo a osala onga na opesa na scène na tableau na ebiki eza remarquable c'est ça donc on a pesa bango chance benga pe ba pesa nga chance naza na mutema mabete na ba onyo so ba ya simalanga na yebisa ka bango chaque fois persévérance kaka musala o eza na ngo kisité zalaka na persévérance to sa ba kulutu yeba ancienne yeba pe baninga génération na yo linga musala na yo persévérer penza kotala de gauche à droite te potanga utai pa na bino tikinda kuna bino oye na musala oyaki na mutute oyaki na ndenge na oyaka na étoile na yo yaka na o ba para na o ba tiakati na yo et puis o nzamba tiakati na yo persévérer au mona le boko nzamba mama topozali mama ya ANTPC nini ezali kosala ki ANTPC ezali c'est na biso bazali kokita kolongo na Congo pour que bakende ko s'affilier na ba groupe sur ba association sur ya ba paya notamment ya ba Nigériens tout le monde a ba figure emblématique sur les photos tanga je prendrai l'exemple ya quoi Irsil Pechanga Black Line PC Mbotatro il y a également mon ami qui s'appelle j'ai oublié son nom na kombo na yekoya ba tiki ANTPC ezali ba préférer bakende ko s'inscrire na ba association sur ya ba Libanda notamment ya ba Nigeria Irsil Pechanga, ma petite sœur chérie, Black Live Mobutu, la ville est calme. La ville est calme. Moi, la moitié, il y a mon pied où il y a la production na Nigeria, qu'on a PC Mbote Gomez, Azamona Simba. Ok. Irsil a keneka ko tia epoa. Ok. Abenga ki ya na ye, acha moi linzaka na pour production et matin, pour azana besoin azwa vraiment ba mikanda topé comment dirais-je azwa terme on est en rôle bas a besoin à moi ordre mon ko topé
ba reconnaître EP ba pesa yi action na abana ko sala ka ba film azwa pe autorisation wana ya ko benga ka bato libanda pe ba kinaka pe ko jouer. Je crois bien grâce Luzolo pa kinaka kuna. C'est de lui qu'il s'agit. Voilà, grâce Luzolo pe a kinaka kuna bazo kinaka ko appuyer Gomez. Exact que non tout ça sur na NTPC. Wana ya maison mère na biso. Wana maison mère. Voilà. Des coups surtout artiste na ba. Non na autre jouer na Côte d'Ivoire. OK. Na autre jouer za production et nani producteur ivoirien wana azali na besoin na ngabu azuba contact na ngana kene na sali production na bientôt là ils ont banda na février. Ce n'est pas dit que na koti na groupe moi ba ivoirien non naza toujours na NTPC mais sauf que naza artiste d'abord ils ont honneur tant ba solliciter ba artiste na bino ba solliciter ba on ba libanda mboka les fierté ya mboka to tambola na drapeau na biso par-ci par là to sa fierté ya mboka na biso. Très bien, c'est un peu ça mais toi na kacha NTPC. Très bien, na kacha NTPC ba artiste msu o bazali pe ba figure emblématique nan ba koti na NTPC te osa message moko na bango on a évité ça na koti te en tout cas NTPC tout le monde tous en a NTPC général tous en a NTPC monsieur za chango voire même dans province dans chaque commune président na wazana NTPC général les anaka pona ko sangsa ba NTPC no so po e boti et ye azawana. Très bien. Donc tout le monde je crois bien zanaka. Très bien et sans polémique en tout cas moi aussi na tuni en côté bandeko bako bakuamvula mabe bakuamvula ngai en tout cas bakumona mabe tuna yo tali bibliothèque en tout cas certes tali na ba osali na ba modèle osali na ba tout peu tu tanga tout à l'heure lokola notamment ba mama bomengo ba mama mabele Baza ebele bali parti ba esengo ba molai ba viena nga lemba ba tunya to toi ba viena nga lemba bazali fierté ya culture biso baza ebele baza penza ebele ya bo biso to landi yango ko to mona ki sérieux pa na bango yango biso pe to landi so sérieux ala été ene suka pe ka pa na bango mais tant on continue pas la biso pe na tout na so ba moni sérieux ba biso pe ba botami c'est ça. Très bien motuna wana vraiment yango na tuna so opportunité ko sala mabe makasi des figures emblématiques ya mboka na biso des figures emblématiques ya figure ya musala obino bozali ko sala musala osali plus de 30 ans c'est pela na bango bien c'est pela na bango non et la question est de savoir ce qui l'attend bango te osala bien te ezali na sila bisalu bekam na lingaka mingi et puis Belinda Kandi o babenga ka belle fille bazali penza ko yokana te récemment to mona ki pasteur de la foi a sala ki rencontre moko ya koluka toujours ki mi aikota ka moko bayaki ka mosusu bazali te yo lokola modèle pe ya bango papa te bango pe bayebi asima na yo est-ce que ozali makambo ko yebisa bango te pamba te bato bakoya na sima na bango peut-être bakoluka ba emprunter même s'il y a que des classes alors que bozo ça bino surtout fierté à culture congolaise. Bon en tout cas question est un moqué mais à kilo. Très bien pour nous répondre en gros moi maintenant personnellement na ba na problème te selon ba dire na bango parce que tant on est pasteur de la foi je crois bien pasteur de la foi azaka même parole nanga alors ba ki mai pas oyo mais baza na problème te mais malgré ça ba na problème te mais aux autres ta la que na problème des actes. Aux hommes on a mis que problème ils ont un problème te na le babonde ko nga mbale à vrai dire problème e bango mi balé ba wela ka bango de ba yibon ba biso tout ba victime mais yebi e bandelina mutute ba te belé ba comédie belé na ba sena mi balelo ba koma victime ya likambo yo bayebi mutuna mako oto yebi mutuna makolote en tout cas question on a évité na répondre ndedi na yebiti na lobaka nde bango balobaka likambo ezate ngape na lobeka likambo ezate appelle likambo ezate alors ko tu batala bango ba ezo mona na ke likambo eza et position ya ANTPC ezaki na makambo wana pamba te ANTPC ezali structure ezali ko encadrer ba comédien naza membre ya ANTPC bon na yebite ta muso ba bongama toko timbula sikati ta muso ba bongama bayi bandeni ba vantsa bana na bango ou soit bayi bamini ba kosala pona kusangisa biso tozonga nde tozala ka peut-être na kolo ba bongo par rapport à la situation par rapport ya ndenge comédie de soit comment dirais-je ou soit par rapport à ba comédien de to koni to tchaka biso soit général. Ouais ANTPC peut-être azali ko bongama peut-être azali ko bongama to ebite na makanisi na bango te tango mususu wana eza idée nanga na meka koloba mais na ebite. Très bien, allez mesdames et messieurs, j'espère que vous avez entendu hein Boyoki et Mama Top Alobi na komona
likambo ezali mais na ba dire na bango pamba te azalaka na bango asala kana bango musala moko ba dire na bango ba dire na bango ezali que baza likambo te mais na bomoni boye ndenge tolobaka na lingala likambo ezali ko en tout cas bandeko nyonso to bozaka pene na bango posala effort bandeko oyo basangana pona intérêt toujours et culture congolaise. Allez mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. La habité ceux qui m'a top azali na dernier mot ya kobakisa usa tozali na makambo ya koloba par rapport à mituna autotuni ezala kité que comme mama top et puis à présenter ba vie na pambate lelo tozali na 11e jour ya année autotuni banda sikoyo à présenter ba vie na et puis aloba likambo moko oyo ezanga ki biso kati na makomi yimoko ko koloba yango mama top. En tout cas tolobi nyonso déjà babona ni bona na bino nyonso batyo balinga mama top babona na bino bisika nyonso bozozumi na pesi meilleur vœu na Brigitte Mukalo na kati ya London Brigitte Mukalo de moi-même na pesi mbote na na benga ka sauveur de l'humanité prince ya empress à Manchester na kati ya London précisément na Manchester balobi Karim Mané sa ma jumelle de cœur moi c'est ligne ya molaili no mando de moi ndela lino mulai moi c'est mwindu na mongongo autorité ba salutation na yo balobi moko Herman Asele Mutambongo na kati ya Brazzaville là où repose le cœur de maman Ornella Asele moi c'est Ambinga moi c'est Ambiji batambongo baliaka na batu ya mitema malamu voilà maman na Lise maman na Lolo maman na Junior Asele le cadet la pesi mbote famille Asele moma na kati ya Brazzaville pourquoi pas notre cadet joli wato mobala kitoko mobala nzoto atonda notre cadet à salutation na yo joyeux anniversaire à Bibi Wato Cécile ma nièce de cœur mbotama elamu na yo abotama lelo à salutation na yo na pesi lisusu ba salutation na nga na batu nyonso basabona na Top Wato officiel wana za chaîne na nga moko Top Wato officiel kuna bokutaka elubu ya ekolo tozolamba toute sorte ya biloko toliaka na RDC o ba Congo o ba Luba ba Mongo ba Tetela ba Swahili tout le monde toza wana tolamba kapona ya biso bana na biso basi bayeba kolamba polobi tango bakena bandako na bango tozala te mais tozwaka quand même ba fleur ezongaka ate bokila ba te mama o cadre imona merci beaucoup na bato nyonso balinganga merci na Didier Masuki mobala mandefo a pembe na kati ya Suisse ya yo yango wana soki yeso azongi te en tout cas na pesi ba bon séjour na nga na pesi na Bijou Mandola na kati ya Kinshasa pourquoi pas balobi Virginie Eyoko wana bakolobi service traiteur loboko service traiteur esalami na bana ya Congo précisément na Angleterre bon séjour na maman Prudence mama pasa en tout cas bon séjour na bino bon séjour na ngape na producteur moko asa na kimia wa producteur na biso na kombo ya Carlos papa Carlos bon séjour na yo merci pe na ndeko nga oyo a pensant ki nanga lelo Adjilo Kombo merci beaucoup na ma considération je crois bien année bandi to ça l'émission mais to féliciter tokoba ya chaîne na biso to banana Didier Masuki lelo te ayebi ya ndenga za 16 ans naza mes na ovimba azakaka avis du public télévision avis du public 16 ans au service de la population 16 ans moi na auza diplôme d'état et ali panango bate voilà merci à vous derrière la caméra pe na pesimbote na Dieu donné au kita derrière la caméra le roi Charlot mon moustache na Yesu. Allez, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci en tout cas à Bandeko surtout depuis la Suisse au Sungabiso, Aisance Gilles Noir, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup également à Yemoko, le gourou de la presse congolaise, Didier Masuki, merci également à son excellence maître Chris Sissoko Makumba Bofaya, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup à Jenny Bounani, Oyoki Ndenye Seme qui Nayo à lobby, après Simon la famille Bounani Mobimba, bébé Nangaï Dorcas, le 17 janvier déjà, ils allaient sur anniversaire Nayo au Salawana. Moi, ça va bien. Mbote ba nekonya surtout bon émission de partout hein, avis du public télévision. Tout ça on a pour servir bino, beaucoup mais la biso ba invité boloba kito banana mabaoba. Oyo to yepa na ilelo, plus de temps de service, maman top. Bino moko boyoki bianonya surtout ya noli atali sanga kina en tout cas. Aza na problème ya mototé, ya zali na batonya surtout bien bitala ki yaye bituna ezala ki ya biso en tout cas na tout bino surtout botondi 082 91 53, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre et bientôt là na tiko le bango tout à l'heure, vous allez ko basculer na TNT en attendant siège na biso avis du public télévision et si là
pour basculer la TNT. Mais en attendant, 082 91 53 754 ezali numéro na biso. Beaucoup mais la biso bozali na posa artiste mbino moko songolo, bozali na posa baoba moko na trempe ya mama top. Beaucoup mais la biso to ça la bo elingi bino pamba te musala oyo. Tout ça, on peut dans les ya ko sepelisa bien bato bolanga biso de partout. 16 ans au service il y a peuple, 16 ans dans les candidates pour communiquer et pour informer, pour divertir la population. Mais l'objectif premier, il y a avis du public télévision. Ceux qui nous avaient associé, n'est maman top à lobby, pour écouter dans sur le numéro Yassika, l'a invité Yassika. Depuis la capitale congolaise, Kinshasa, à Djilo Combo, pour le compte des avis du public télévision. Allez, au revoir et à la prochaine. Fondation Colette Nzinga Enzana Production organise spécial mois international de droits de la femme avec la diva Mbilia Bel live en Suisse le 8 mars 2025 de 19h à l'aube. Balobi Suisse et Koningana. Ba maman ya Paris, ya Belgique, ya Allemagne, Suisse et Mobimba. Boyato bina barumba avec maman Mbilia Bel. Nambe salamate bandeko. Na salle de l'étang. Balobi, yaka ko réserver la place de la VIP. Ba place, ezali bongo limité. Balobi, barumba autre copina. Nane bina mate. Papa, maman, Tobi matoya copina pona. Mois international des droits de la femme. Tout yako sepela. Spécial mois international des droits de la femme na Suisse Nane Salamate pour la première fois. Maman Fondation Colette Nzinga azako sepelisa biso elongona ntsana production nani ya kozanga salle de l'étang chemin de l'étang 5 10 37 étanière balobi facilité sous le haut patronage de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Balobi, bango pe bakozala. Balobi, bakozanga te ekoyinda. On a réservé au Bengi Bisso 0041 77 93 11 882 0041 77 93 11 882. Réservation de table VIP. Et ça est limité. Et Koinda. Avec maman Mbilia Bel. Somo. Solution eye. Ndeko ya Kinshasa. Tuna ngai nini o. Pona ba problème na bino nyoso. Oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, et si bongo solution awa, na pine korpa, et pas ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo, oyo, a maîtriser ma solo, bota la binomoko, ndenge ni mituka, ezali kosokwama, avec impact nédologie, bazo bete ngoma partout, de façon que, engenga, est comme propre, awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ni melanga ike soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kozoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na ba norme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete mituka ba lavage ya mituka kosokola châssis moteur ba aspirateur na ba gravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place moko na pine corpa et puis tosala so ba pneumatique na système ya mikili tosaka ba pine na machine na ba démonte pine et puis tobomba ba pine na ma mèche la mèche ningo ba onati sete ba moto longo sete te mèche na nela système mikili bala poto ba yebi biso na maboko te wana ba koda ba bala biso c'est pas comme ça mais tosaka ba démonte pine la machine à pine za kuna ba démonte pine et go démonter pine go monter pine j'ai trouvé baté je saka na mai mais mélanger avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki dizana Kinshasa boende zalaka keyo ah ouais Kakebeti c'est qui a vie du public et bandit
Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Abidi Bibi. Kunaga na zaku ya biso Kunaga kilema tukindiko Kutala na biso Avide public Kunaga kilema tukindi Kililundiko Itande fe Kililundiko Tukosepela Nimukupe Oyepinega Avide public Ebindaga Kamisise kwa komedien Dikukumo Abidi Bibi. Didier Masuki